différence c'est ça rani faire rigola bat balinga ko yoka ina des possibilités bat bana soif ya faire rigola na album sur bim na ngongo na et puis bat ba reçu na poste faire rigola makasi na concert au baé on m'a payé aucun concert ma oyo na album non na ndule kokanité parce que avantage de ça là sur qui na disque ninga yemba qui sont na concert aux plus que disque donc au CPL c'est ça fait rigola au tanga nga chanter no yebi o basé belé o bito bomba tete yo sko eza mission na yo tanga nga tanga o mele ko tanga tami balé tanga ta des chanteurs mais ka role ka faire tanga nga siko Fally Ipupa azawana meilleur danseur d'Afrique ah misate azo banga eza pourquoi parce que bazana soif ya ngongo na ye na Congo parce que ba belle voix o ezalaka est-ce que yo ka l'époque qu'est-ce la bimisa album papa ba bimisa album bat ba la pepe calé Bonjour, bonsoir, na bande pognon surtout vos 8 ans ya kolanda émission na biso polele na kata News télévision na pesi bino mbote partout dans le monde des angai wa bino djula la charmante oya kana ba charme na toujours lelo na yesu na ba charme na ngana partager na bino boz apete boz ala spotier branché ya kolanda émission na ngaya lelo ezo pesa makambo o nde suka makambo ya lelo vraiment boz apete boz ala wana na koki ko banda émission na ngate sans que na pesa mbote na sponsor na nga numéro 1 Maman Rose la patronne a depuis quelque part. On a pu sur mbote maman chérie, papa José Yungulon simple, je te salue aussi. Batudian tout bazananga et longo bozo landanga la pesi bino ka bambote. Mbeli bino lelo moko ya ba journaliste ya faire rigola. Vous en êtes déjà art sur le terrain frappe. Tozo beta masolo ya dynastie na ye, to yebi déjà dynastie za des gens sur le terrain bimaki le 25 mars. Lelo tozo solana frappe. Ceux qui caméra za même moral n'a pas fungola déjà plateau to beta ba masolo en toleka. Bonjour Frappe. Ouais, bonjour la charmante de la presse hein. Oui. Bonne santé. Ouais, santé ça bien, la personne mbote la bagolois, bagoloise, bagladator partout au Bozolanda biso sikoyo. La personne no mbote trop na Paris, na Belgique, partout bisque bozali. Tout ça, tu es capable de sur la ce qui concerne notre artiste à faire rigoler et surtout la dynastie sur les marchés de pesa makam de la charmante à lobby, dynastie de pesa makam. Biso tu es capable de pesa makam. Boni basango ya Jet Set. Ouais, Jet Set est bien, sauf que tu réponds à la répétition Lelo. La répétition bandi Lelo, tu réponds Lelo. Et maintenant, c'est vrai que les bêtes, toujours dans le cadre de ma préparatif, il y a un concert. Le album est Bimi. L'album est sur les marchés. Oui, c'est un abus sur ma production. Il y a un moment où tu réponds d'abord à la répétition pour coller l'album. Maintenant, c'est vrai que Dynasty Volume 1 est un album où il a fait rigoler à Yemoko. À Yemoko. Alors, je vais m'accompagner. Dans le cœur, dans quelques solo vocaux, ils ont ensemble une équipe nae, ils travailler, ils répéter pour coller l'album. Par exemple, on dit au fait rigolo à Yembi, non qu'est-ce qu'elle était. À travailler on yemo libanda, ça li ba cœur, ba tumsu libanda. Mais ça ba mususu awa, ba misele ba tila ki ba cœur, ba tila ki ba nini. Il y a aussi qu'on va travailler dans l'ensemble pour que ba bon ko présenter toi to ba concert, ba présenter bon album à proprement dit ngezala et surtout que ba to ba yebi biso déjà pas na biso tous la particularité. Ba faire rigolo déjà différence na biso na ba artiste monsieur ezala awa. Différence na biso ezala nini. Faire rigolo ba to balinga ko yoka ina des possibilités. Batba na soif ya faire rigola na album sur bim na ngongo na et puis batba reçu na poste à faire rigola makasi na concert. Le seul artiste na génération na oyo sur ye concert na ye au bimio sepeli. Azara ye moko to qui peut mi bengi roi. Oui. Mais tu pas roi basé belé. Voilà. Roi de la Foraza, papa na biso est mené à Bazala roi, père son âme, mais le logo là, a eu les sous le système, il a commis bien un roi.
Faire ami bengi roi pourquoi? N'a expliqué en gros maintenant si ça ne l'a bandaki, c'est-à-dire l'artiste monsieur va la soirée d'un album, bat bayo qui va se payer non. Bayo qui va nzembo, va se payer la album nzembo. Mais ça aucun concert na bango. Au baye. Au m'a payer aucun concert, ma aucun album. Non il n'a nous les cocanité. Parce que avantage de ça là, sur aucun disque. Ninga yemba qui sont na concert aux plus que disque. Donc au CPL c'est ça fait rigolo là. Faire rigolo mi bengi roi pourquoi? Débat aussi sango. Oui. Oui, le seul mouton a bien fait rigoler les rois de la tribu de Kunganga. Depuis 2017, beaucoup de YouTube ont fait des émissions. Le seul on a bien fait rigoler les rois de la tribu de Kunga. Faire rigoler mi bengi roi ya Kunga. Ami bengi roi na otali ko yemba. Parce que maintenant so ba bi ndongo tengenga ba ko ba King Kester ba fait na biso banani ba benga ba roi. Oui. Dans la carte royaume République démocratique du Congo, c'est un royaume, il y a un chanteur. On va roi, le va seigneur Taboulay. Tout ça, va roi, le va King Kester. Tout ça, va roi, le va Dilou système. Tout ça, va roi, le va Pepe Kalé à Panga. Va débat, va roi, le va faire la biso Papa Wemba. Donc, on va dans la carte royaume. Oyo, la carte royaume, ils en ont un prince. Et déjà, la carte royaume fait rigoler la prince. Maman on a le banane ça va tout au contredire avec les images. Faire rigola, azar roi kaka ya rumba. Azar roi kaka ya non, il y en a le bi merci. Oui, on a sur le point mort bien. Donc poto ye bien de voilà, oui, il y a point mort pas bien. Tout si manan wana. Faire rigola mi bengi roi ya kunga, c'est-à-dire roi ya koyemba. Na kata royaume na mboka na biso ba grand chanteur nyo solo bazate. Ba grand chanteur bazate. Oh ba grand chanteur Papa chéri JB Pena, grand chanteur. Mais il m'a confirmé petit na meilleur chanteur. Vous comprenez? Viens le roi de la forêt, à l'écran d'émission là-bas, bon, il y a en Afrique. Musicien Nini, na Congo, en Afrique. Chanteur Nini, comparé na Ferry. Donc, c'est-à-dire déjà, Ferry déjà la bénédiction. Oyo, papa ou maloba, les petits poissons deviendra grand. Et Ferry Gola déjà, n'est-ce pas, tu vois, dans l'image, ton abengé, Azaki déjà prince, pas comme un roi, Azaki prince. Le seul jeune moi na muké oh na parmi ba roi nyonso batikela pouvoir ils ont fait rigoler na franc congolais ba chanteur ba roi nyonso ba yemba faire rigoler za yemo moi muké prince o da ba bendara na franc congolais yemba si on te lobi azaka ya rumba azaka roi non azaka roi ya yemba sikoyo to est-ce que na ba catégorie ba roi na kati ya royaume faire rigoler za les rois de la tribu de Kunga mais surtout que na ndenge ya danse na ça ba reine mamuchala mona zali to za pe na meilleur danseur d'Afrique. Meilleur danseur d'Afrique, ça la succès artiste, ça la succès d'Afrique, à Tambola Afrique, ma bête à concert, meilleur danseur d'Afrique. Tout le temps à comboter. Tu as appelé ma vie, tu as ngélé, quand tu es Koufa, à ça bina luké tout bout. Dans la matière, il y a bina, oh bina, il appelle royaume. Oyo reine na banga zali mamuchala moi. Ah ya moi c'est toi. Kasi reine tem, ya on tena nga mi bali siko meilleur danseur azali. En tout cas ça la fierté pas mboka représentant mboka bien ko to bina. Mais te to tanga kombote to les gars mais ah émission c'est rappelé. Ouais, ya on appelle ba polé maintenant oh etali kunga bala sabi que Ferré azali le roi de la tribu de Kunga. Oyo azako occuper trône wana. Ya ngomona lobi so ngo comme roi. Boire bon roi. Roi oyaza roi. Parce que pendant comme roi il faut roi Koufa. Ce roi Koufinde, bah sera prince ma matissé wana. Parce que bah roi na nyo sa chamba za insulter na mbonga o. Bongo tsanani. Babi mbetsa mitute na o etali ko yemba na mbonga na biso. Ba congolais tous ba sangani. Ba msa faire défendre Congo. O tangela nga chanter no yebi. O bazé belé o bito bomba. Tete yo sko eza mission na yo tangela nga. Tanga o mele ko tanga tami balé. Tanga ta des chanteurs mais ka role ka faire. Tangela nga siko. Fali Poupa. Azawana. Meilleur danseur d'Afrique. Oh, nande. Tangela sur deuxième chanteur. Nabi, mbune même bana mike mikolo donc esala bango ba. Omoni faire gola sadi nzembo na yo. Yo mto komi yango. Oyembi yango. Na oyemba yango kolenga yo. Si ko faire un chanteur, un genre ba chanteur te o nzembo yemo ka yembe compliqué na concert. Oh yo lingolo ba non faire gola leki Fali Poupa. Est-ce qu'on attend ba combo te? Est-ce que yo bon, le ko tanga ba combo. Yo nabi Bakino se baebi que le seul musicien au banzembo na yemo que compliqué a été na concert za faire. Oso mona nzembo mo yembo ko na studio mais na kata concert bat bago nga mago na tena ngo totine. Mozo kwa wemba te donc c'est-à-dire nzembo nemoko ezo lia yo. Donc si o tali ko yemba ko tana to luka te bat musuka ko ta hôpital ba se retrouver na cimetière. Te en tout cas faire a mérité poste wana les rois de la tribu de Kunga ont mérité en tout cas to bete nango mututé. C'est quoi
Oh ebino o nini oh bino boto bimisa o dynastie bomi bengi tolobi adama mabarwa siko ko expliquer biso rumba frappe rumba trap plutôt et la kisi nini rumba trap bon rumba trap eza style ya ferré lelo toyebi tozala ba rumba le rumba chacho rumba ezala déjà rumba ezala déjà musique rumba eza déjà siko yo vena biso quadra ayana chacho ya style na ye tu rappelles na vena biso tabula sala style mo ba bien so ya so fiesta so style mo tabula sala bo so je crois fiesta et tabula pas la style na ye maintenant so abi que na musique animation ezalaki mais wenge tangaki na ndombole komaki ba congolais musique ya ndombolo au style wana ezala des gens oui trap ezala nango trap ya style la musique européenne oui ezala nango mais faire eka abi nango bon asangisi ka trap azu trap o eza style ba américain et ya style world azuna rumba style na biso asangisa sali rumba trap eza style na ye ba beta mutute soko lingi na te ça peut style na yo biso to ebi déjà renya tongo si eza wa style beta manango mais faire na ma touche na monsieur ya sur est-ce que ta capté la nuance dans les mots de rumba na trap deux ans comme tout bozo rapper deux ans comme tout bozo bina rumba le zouk et ça quoi musique moi à mélanger ba style nga bengo rumba trap c'est son style bat beta mutu eza yé et belé balobi banda dynastie bimi tozo kende des gens un mois ouais presque toi deux semaines toi troisième semaine depuis bimi donc ezo yo kanaté bon balobi bongo ezo cartonné même pas na moi je crois que lelo sur Tamboli na Kinshasa le seul artiste est l'autre mis album sans promotion. Le maintenant c'est pas que l'artiste nyos va sur un album dans ba clip. Ba clip est bimi. Ben zé au mot promotionnel et bimi zo beta déjà. Ba bimi biso siko to bimi sa ginanu album sans ba clip. Et déjà dans ça ko informer bande ngolo so ba temps la biso monsieur ko ta lelo. Oui. Monsieur et le monsieur ko ta lelo bande ngolo so ba temps la biso déjà lobby bo za bongo clip ya Royaume Kunga na clip à générique. Donc lobby date au ça nous des clips déjà zobima et puis biso ça la ba clip en mbangté to ça la ba clip à téléphone té to ça la ba clip na oui peut nous sentir pas que to ça clip professionnel to ça ba clip à luenge to eka beauté yango moni ba clip même 18 ans à part ça l'artiste fait rigolo à signer contrat na Sony Music na Sony Music artiste a signé contrat na Sony Music artiste a présenté un projet na biso déjà auparavant to ça déjà ba clip faire ba 9 clips déjà réalisés quoi ça dans la dynastie 9 clips déjà disponibles ça ça là mais oui tant que na chaîne na maison de production Sony par rapport à la grandeur de Sony par rapport à la maison na a des exigences na et biso fait rigolo que non produit c'est bon na soit fait d'abord na voix na yo naza excité na musique ba style yembi ou beti et puis naza flatté na ba clip mais ngai Sony na linga bilo na ngai za boye yango moni ba clip mususu Sony aboya ke bimisa bon ezaka ka ba clip no sala ki menga na into sala ngona façon mususu na ndenga ki ngai yango ba bandeli ba clip ebele yango moni ba clip ezuma retard mais to bimisa ngo progressivement dans ndenge oboni la dynastie c'est lo bino moko ba golwa omona ondeni simbito te o misusu ba be simbité ona bino est-ce que faire ça le logo ba be simba yebisa ne loko ni faire ça na mboko ba simba te ba baloba eza nango mukie et puis ngala opesa nanu na yebisa batelo mo ya très important bat ba que mboka oyo bat bazi la faire abimisa le seul artiste à celui to 8 ans to misa album to ya finga ye le seul artiste à celui album ne bimito atalo ba umeli ah bimisa te azo banga eza pourquoi parce que bazana soif ya mongongo na ye na Congo parce que ba belle voix o ezalaka est-ce que yoka à l'époque qu'est-ce que la bimis album papa va bimis album bat ba la pépé calé parce que déjà papa va sur album ne bim ba to va soulager qui qu'est-ce que la bimis album va soulager oh pyromane ningi ça qui est oui yango to le bi eza pyromane eza en français te mais na pyromane te ba to français na langue na biso te papa ba artiste bele ba français ba lingala ti osoka ne ba lingala mabe babi mingi mais ba congolais te ba biso faut comprendre toi na style na biso rumbe na style na biso to yemba ngona lingala robert on na français mais rumbe style lingala mais sauf que eux musique trap donc dans quatre musique rumba trap aux métissage ya ba langue okoyemba faire gola koyemba pe na portugais akoyemba pe na anglais ayembi bien na ifunyani ayembi na anglais faire gola koyemba pe na espagnol faire gola koyemba pe na swahili akoyemba pe na kimbuza akoyemba pe na kingwaka donc eza nango trap donc eza ba langue beloko ko utiliser na kati eza nango ka te foka français sondeni non bato batika na ba nini wala mais o eza vrai bato bakina ko somba album
qui consommer l'album mais sur le terrain, sur le marché, la plateforme lobby à partir de 10h biso nyonso branché na faire rigolo la TV officielle. Donc lobby na 10h de Kinshasa, 11h de Paris. Donc lobby na 10h biso nyonso na faire rigolo la TV officielle pour na Hollande. Donc nous sommes deux. Royaume Kunga, nous sommes royaume. Malé mbete mama toi précis c'est toi la course na batu, toi la tembe na batu. Et nyonso mba moté. Biso to sala bilo oté pour na presser car non. Oh, ils ont bien consommer déjà l'album. Oh, tu as lobby ça, royaume Kunga nani. Na générique. On débit lobby. On débit pena bossé pena 10 biso tout aux ana tout. En tout cas, ba congolais nyonso. Bazala vraiment. Bozala scotché. Lobby bo sepela. Sepela vraiment simba. Boyoka. Eh ike ekte bo maka. Oh, Davina Gola et Morazo Yemba. Il aura papa naïe. Il aura papa naïe. C'est un danger. Laisse-nous battre simplement, ça jamais déçu. Lobby c'est que tous il a des gens génériques à faire Gola. Lobby à partir à 10h. Tous a vraiment bisogno sont tout connectés na faire Gola TV. Na faire Gola TV. Tous a des gens là. En tout cas, on a commis vraiment cochité. Média et Zamora. On a commis cochité des gens d'émission qui sont moqués. Dernièrement, on a battu tout balandi biso. On a battu tout balandi biso. On a fait merci. Bonjour, Torlanda biso. Beaucoup toujours consommer faire rigoler dans la plateforme et streaming. Spotify, Amazon, Deezer, plateforme et c'est beaucoup de sommes artistes à faire rigoler. Puis beaucoup de streamer banzimbo. Beaucoup de streamer banzimbo. Et ça là vraiment bien makasi. Il y a un message fort autour de nous. Faire rigoler sali musana faire rigoler l'activité volontaire au sein musala et tu par na biso pe ya ko yeba ko zong c'est la pe artiste sincère ça dit ya ko somba ya ko nina ça là toujours bien makasi il y a un message clé na pesi merci bande ko nyonso ba 8 ans la biso na moni a bien na ngai ya bien na ngai voilà tu ça repose à la yanga pesa be tickets na kasite ngape biso la ta bien biso la ta bien so to na la sachet to longo to lati yango des régnier pyromante bleu lemba donc yo peut faut la tango kala te miso to sa prochainement to za bleu lemba yango ni mkolo pas wata kuno la ta bien to la biso non loin donc to ya diagonale na Mobutu nda Mobutu na banda la soit à Francis Kalombo ou bien to la diagonale na Joël Liter au moins to ngabe yango boutique en exposition. Boutique en exposition. Donc, biso ozara to exposer na biso libanda. Donc, tous les gars la carte, tous en avion, tous en hélicoptère. Donc, autant la mus no yoko kita. Ozala. On le a flatté parce que blora bien, libota ranga monnaie à lati. Donc, boya wana numéro dans besoin de vous contacter Fisofop na passe mon numéro. Tous a livraison de domicile paye à la rate. On là tu peux na parler. Un événement, mariage, au concert, au lo moza lango besoin. Enfin on a besoin de la tsanga ma jean ma nini ba nini to sande ni ba oza to benga wata bon wat adresse nini on a ta neni on a te bona zo ya biso to na ba sac te pa na ba sac to la tissu pour nous le bien bien on a domicile et ils appellent à prix nango donc vous avez jamais déçu vous contacter on a fait ça numéro merci Nandingo répondre à l'invitation nanga merci na batutu balandi biso na Isaac News Télévision merci na la patronne na Mama Rose et si vous en a ton na yo ba merci belé parce que la ti scotché branché à Kolanda Dieu la charmante le te développer qui ma solo ya dynastie et le monde a frappe à lobby bino mo boki kanenga lobby tozo la dynastie j'ai là déjà pardon sur le terrain lobby à partir à 10h biso tout na Congo toza déjà ya ko sepela pour na ba kunga ya faire rigola merci na Laetitia Tamuzi madame Baza bango belé mais les États-Unis ozanga yo moko Laetitia Tamuzi merci na yo merci na bino nyonso tout bolandinga ceux qui nazaki reçu 5 sur 5 na banda kuna neza grâce ya cameraman nanga Richard Matakuma Bibi na linga été nani Matakuma Bibi Richard nani Matakuma Bibi entre madi mobali ya pembe yenda salinga na zala Richard kombo na nini Matakuma Bibi yenda salinga za la récit vraiment na banda kuna bino na ba téléphone na bino na ba télé na bino na pesi bino vraiment merci et puis l'espace ba miliso espace aigle jaune biso aigle jaune to kutana lobby déjà to za dynastie perdre en train d'informer la bagolo so ngala ozala lobby à partir de 10 ans ngala ozala awa dynastie na clip nango awa ba TV yango wana to tsa to vendre to mela to sepela dynastie sorti awa na banda en face ya Tour Eiffel terrasse mora bien propre aigle ils ont aigle jaune comme la moi to yé wana to yoka dynastie no bien to zela ngora awa
tozaka ana aigle jaune merci na bino nyonso tout merci na bato basistaki émission nanga na mokolo lelo wata merci na yo parce que olandaki nga merci na bino nyonso wata fuba ka bière wata bière continuez toujours ko s'abonner na chaîne na bino Isaac News TV merci na bino vraiment to pesi mbote na nani te to na héritier ibula muyaka solo héritier ibula muyaka solo azali to héritier ibula je te salue aussi to na Bastien mobile lunette mobile lunette pesi ba mbote ze belan en tout cas merci na une invitation na yo donc bye.